Les gens m'ont beaucoup appelé. Coucou la famille, bonsoir, bonjour la famille, coucou à vous tous la famille, Bokota, Bokota. Nazo zelabino Bokota, poto banda direct na biso. Nazo zelabino Bokota, Bokota la famille, Solange mi ayo. Coucou à toi. Voilà, Bokota, Bokota, tozo banda direct. Voilà, Bokota. J'espère que vous allez bien. La famille, j'espère que vous allez bien. Mettez le cœur et les j'aime la famille. Tozo banda direct na biso. Je veux voir vos cœurs. Le j'aime poto sécurisé. Colombe rose. Coucou à toi. Nazan pour ça, cœur, j'aime na bino poto sécurisé direct na biso. Voilà. Alain Dienayame. Coucou à toi. Béatrice Elouzolo Fina. Bonsoir à toi aussi. Voilà, la famille, mettez vraiment le cœur et les j'aime pour te sécuriser direct na biso. S'il y a moyen aussi de partager et que vous allez bien makasi, il y a qu'à partager direct na biso parce que boebi la vôtre. Tant ayaka nama solo, ayaka na ba triste réalité, na yaka na ba sujet oyo esungaka biso, ba sujet oyo edaka biso, ba analyse sage, ba analyse moko oyo ezalaka vraiment, il y a bien oyo esungaka biso nyonso la famille. Voilà, nazo zelabino Bokota, bo partager lenga direct, bo tchaka ba cœur, moi et belé, pour essa la bien, na éviter bandeko congolais, ceux qui problème ni ba congolais, tozala kanango. Voilà, na eko solo là, mais je serai pas vraiment long. Na ozamulaite, na eko umelate, na eka na meka kosola na bino, na meka nanu kosoa na bino parce que bandeko nanga congolais, na ba congolaise, eza mawa mingi. Mutu akufi, mais bat bazana posa miss de misa lobaka ke akufi na sida. Est-ce que kokufa ya mutu? Il faut muta kufa ka na sida ou ani grâce. Mutu po kufa na vie, il faut kufa ka na sida. To kanisa bongo ke mutu po kufa, il faut ka sida. Bo ebite ke zana ba maladie mususu ebele ya somo, o ebomaka plus vite que sida. Bonsoir la famille. Bokoti sabandeko, partagez-moi le direct si y a moyen. To banda direct na biso. Lelo la vôtre akoya naza moi muke chaud lelo na kozala moi chaud lelo parce que na ebite ndeko ba congolais to lukaka nini. Pourquoi bolinga kaka batba sepeli sabino? Pourquoi to linga to sepela? Et eza na makamsusu esenga muta sepeli, eza na makamsusu eza ya kosekate. Eza ya kosekate, soki eza makamo ya mawa, il faut to ya ko partager triste réalité ya mawa. Ezaka tena sepeli sabatu. Non, c'est pas comme ça. Voilà. J'espère que vous partagez toko banda. Ouais. Naomi Matei. Coucou à toi. Voilà. Je suis la vôtre. Miss de Miss Tanya alors mon coco. Nasu que vous a bien. La famille, si c'est la première fois, tozo senga na yo gentiment. Au robot sanate ko aimé page nabiso place toza awa. Page nabiso. Il y a Miss de Miss. Et puis, kobo sanate ko s'abonner na YouTube nabiso ya Miss de Miss TV. Toza na TikTok na kombo ya Miss de Miss 1. Et puis, toza na Instagram na kombo ya Miss de Miss. Voilà. La famille. Na eko soa na bino. Bandeko autant mususu o ba koti sika ba ebinga nanu te. Je comprends. Mais ba o ba ebinga ibo ebi ke la vôtre ayaka ko sala ba analyse moko. Na yaka ko simba n'importe quel sujet te. Awa nga na yaka ko sola plus comment tokoki kozala ba femme forte, comment tokoki kozala ba homme fort, comment tokoki kobatela ba relation na biso, comment tokoki kozala na bana na biso, comment tokoki ko se comporter, comment vivre na bato. Nga na yaka na ba analyse moko ya bongo, na yaka na ba motivation, na ba conseil moko boye ya bongo. Et na yaka te pona simba ba vie privée ya bato. Non. Nga na yaka ko soa ba vie privée ya bato te. Mais na yaka ko partager ba triste réalité. Soki muta contacter nga ayelinga li solo na ye alobi Miss de Miss beta li solo nanga na yaka ko beta li solo abatu na signe ya ko pesa conseil to ya ko kabola ke bande ko mususu li solo onga na ko beta esunga bango. Et là na yaka awa tozalaka na ba un bon tonton mibali na basi bakota na Miss de Miss awa donc na benga ba un bon tonton na ba une grande dame soki muta elinga li solo na ye et na mekaka toujours ko bongisa li solo wana ko bomba kombo ya mutu o apesinga li solo pesoka lobi bomba mboka pays o nga na vandi na bomba ka toujours pays mutu avandi pona ko respecter batu et nga na zalaka awa te pona faire plaisir
na ko sepelisa batu moko boye na ko sepelisa batu moko boye tona leze batu moko boye. C'est pas ça. Nga naza différent na batu ebele. Nga na ba manière na éducation o na uti nango na famille nanga. Donc so ina ye awa na yaka awa pona ko ya koloba n'importe quoi te, na yaka awa pona ko l'excelleur te, mais na yaka awa avec une mission. Na une mission moko très précise, na une mission moko o nzamba tienga awa. Donc na ko ya sa ba bêtise ya pa mpambati. Na yaka bongo. Et à chaque fois soki mutu ayelinga li solo. En tout cas, na solo la kana mutuana na ebisie oza sur na likambolobi mutabi oui miss de miss lik solo ngo eza boena za sur yango na yaka kobeta et oyo na uti kobeta récemment awa eza ya ndeko na biso mwasi o mobala bomi ndeko na biso mwasi aza na France na Rennes mobali mutabomi ye siko mobali nenga bomi ye tango avana banda ya ko beta li solo wana na yaki nango awa na miss de miss na chaki photo ya ndeko na biso na yokaki pasi étant que une femme. Moi vraiment Freddy Jolie, merci beaucoup. Étant que une femme na ko beta li solo wana na pasi nyonso étant que une femme et de deux étant que une femme mariée. Toza ba mama ya bana, toza basi ya mabala, et likambo e komeli ndeko mwasi e ko komelanga parce que ndenge komela kiye azela kiteke e komela e kia kufa. Donc e ko komela penga lumière de Nzambi. Donc so ke kome e ko komela mutu musu se ke ko komelanga. Et la vôtre na yaki awa pona solo lango. Avant solo yango na chaki publication ya sœur na biso na mobali na o bato ebele bazotia. Na chaki yango parce que ezali solo et comme libiso déjà na réseaux sociaux et comme na la toile il faut que lobelango pour to ko vanda kaka baba boete to ko vanda kaka boete il faut que lobelaka s'il y a quelque chose qui ne marche pas na communauté na biso. Voilà ce que zana ba makam o e banda déjà ko salama na ba congolais na communauté na biso na ba africain lelo ezana ba makam su il faut to lobelango non. Il faut tote matoloba non. Ezate ko ezana ngoma kamwa lelo te. Mobali ya beta kana mwasi, mobali aboma kana mwasi. Ezana ngoma sola libala non la famille. Soki eza masola libala, tokoboya te masola libala ezaka kitoko. Breken bayaka. Mais soki comme makamwa violence, ya violence na kati ya vie na biso ya couple. Ba papa baza maltraité, ba maman baza maltraité, lelo tokoya kolobelango. Et la vôtre na yaki na tchaki publication ya sœur na biso akufa ki mari. Na tchaki publication ya mari na mobali na ye. Là na tchaki yango na komaki na lobaki stop. Na lobaki c'est pas bien na lobaki nyonso na ko loba. Et bato bozaka na kati ya page ya Miss de Miss. To bato oyo baleka na kakaka po baleki nzela pe bazalaka. Tango yo moni Miss de Miss asali publication wana. Tango yo moni ke ozana ba information moko ya sûr, ozana source moko ya information. Pourquoi pas ozongeli Miss de Miss? Tango moni bongo, oye pa Miss obi Miss. Tala boy, tala boy, tala boy. Bolobi te. Bozelinga na leki na ye a kolobela bandeko ko pesa conseil ko kabola mawa na bandeko. Ale bokomi ko benga nga na téléphone. Et na yambi bapel ya bato ebele après direct na nga na otuko sala 2 jours passés. Na yambi bapel a bato ebele et bato misu ba komelinga balobi Miss de Miss. Là na chai publication wana après lobby nango na moni bato ba komelinga Miss de Miss ko beta li solo wana te. La famille boyoka. Bato ba yelinga babi Miss de Miss ko beta li solo wana te. Je salue ta présence fille d'Akangu, coucou à toi. Miss de Miss ko beta li solo wana te. Nga na tuni ndeko o komelinga. Nga lobi na beta li solo oyo te pourquoi? Ndeko wana a répondre nga te. Eza déjà ignorance, a ignorer nga en fait. O komi que Miss de Miss ko beta li solo wana te. Ngana tunyo olobi na beta li solo wana te pourquoi o répondre ngate et ça déjà ignorance na sepe na ngote na leki wana bandeko siko après lena solo li masolo ya ndeko mwasi o babomi na reine ndeko mwasi o babomi na reine tant on a che publication batu ya source sur ba ye ko pesa nga ba information eza awana numéro na biso ya page ba ye ko pesa ngai ba news ba ye ko pesa ngai ba matière o ba congolais tolobaka
baye koyebisanga Miss Lusolango ezabo mobali abetaki mwasi mobali abetaka mwasi tia komiti na niveau aboma mwasi na ye mwasi autaki azaki na poto na France ake Kinshasa ake kobala mobali alingi mobali amemie na poto bavani na vie na bango a couple et salut que ba menace ka ndenge zalaka ba ko benda na kana libala nde ememi ndeko na liwa et tango bandeko ba pesinga yi ba komelinga ba yebisinga ba audio ba lobi makam nyonso ba expliquer nga naza BBC te nga naza TFN te pona ndenge ndeko na biso akufi nga na longwa Londres place na vandaka pona ya ti na France na bana sa investigation déjà eza na babiloko mususu o ngai avant na loba na zwa kapenda ba information source penda na kendati na se na luka na yeba po eza na makamso avant loba ngo fo luko yeba mais eza na makamso soke leki na réseaux sociaux soke ye na internet awa to moni na misu ndenge ba bomi ndeko na biso ya mwasi yaya atakutu mwasi azalaki na erreur atakutu o mobali azalaki na erreur mwasi azana droit ya ko ote vie ya mobali na ete mobali pas na droit ya ko ote vie ya mwasi te yaya bosakanaka na vie ya batu te mariage eza biloko to ekokuta na mokili mais vie ya mutu c'est important devant Dieu la vie de ya biso ne tozala boye eza important soki yo oyebi ndenge ni basalelaka vite to oyebi pema na yo te oyebi valeur ya souffle na yo te eza na bato oyo bayebi valeur ya souffle na bango et lelo soki tomoni ndeko na biso ya mwasi akufi etant que une femme etant que mwasi etant que une maman nakoki kokanga munoko te mpona sepelisa bato misusu non quel que soit ndeko na biso ya mwasi azalaki na mabe ebele quel que soit biso basi tozalaka impoli devant mobali quel que soit mwasi abetaki mobali na ye gifle ngai devoir na nga étant que une femme c'est venir et puis koganga kolobake non stop violence faites violence conjugale stop na violence conjugale stop na violence na ndako ezala mobali ezala mwasi et là na sali émission là na sali direct wana la famille on a si so ça la direct batu babandi ko benganga batu babandi ko benganga miss osololi mabe miss de miss obeti li solo penza bien te poigne au côté la mwasi na minute auto comme na deka to comme na ba groupe mibale Nancy la cocotte je salue ta présence ma soeur à moi Nancy la cocotte moi na maman nanga ma grande soeur chérie coucou à toi na minute auto comme na deux groupes tala niveau à congolais tala niveau ya makanisi na biso la famille mutu akufi mais il y a des gens qui se permettent ya kosala ba groupe et comme ina ka ya maître mobali ya ndeko na biso ya mwasi et comme ina groupe mususu il y a de fait ya ndeko na biso ya mwasi o akufi la famille vraiment okosambwa yo lievieno okosambwa ndeti na filme na obloqué te zala wana na ko bloqué na lute mezala wana oyo kamakam na ina loba parce que makampe na ina lobo ndire yo posa en quatre oza vraiment concerné makasi bozala mayele na direct la famille bo protéger direct donc voilà bolandela direct très bien Breken Bayaka Nasi Mukokote Oani grâce na moni ndebino bozala mayele na direct voilà ndeko moi si to komi na deux groupes na ba communauté na biso to komi na deux groupes eza na groupe oyo baza groupe ya maître wana o abomi mutu groupe mususu eza ya mwasi ndeko na biso ya mwasi o akufi yaya to raisonnaka ndenge nini nisha nzongo la lumière congolais a raisonnaka ndeni sanga chako ongunda la famille ngai awa na yeko solo ngai awa tango na yaka oswana miss de miss na yaka te pona plaire batu je viens pas ici pour plaire les gens na yaka ko pesa message na yaka ko pesa motivation na yaka ko conseiller na yaka ko beta ba triste réalité yo olinga te yo mtoko yeba ngana nzamba salinga grâce ya opusa le liboso pona loba yo peso ko moni que miss de miss makamba lo besoin intéressé te kende na kwe mobwe fongola ordinateur na obanda ko sala direct oloba batu na makambo oyo ko oloba ozaka na bato ba yo otala yo mengaso na moni mutu akufi mwasi akufi mobali akufi na hotele mapona oloba po oya akufi azan mwasi lokola nga
quel que soit ma benaye, quel que soit impolitesse, quel que soit nini, mobali azana droit ya ko ote vie na été. Comme pe moi si na kati ya libala, ozana droit te o ote vie ya mobali na yo. Quel que soit kangi mobali na moi si, quel que soit ma be ya mobali, yo ko arrêter vie ya mobali te. Et tant on a sali direct wana bat babenginga Mr. Miss. O solo li mabe, moi si wana, fi wana apesi mobali sida. Yango wana mobali ya siliki. Yango wana mobali ya siliki, yango mobali abomiye. Mususu aye, Mr. Miss, obeti mabe, mobali wana, maître akomaki koloba loba mingi, akomeka koloba loba, mwasi akomaki akomaki mobulu, akomaka kobimana mibali, akomaka kobimana ba étranger, Mr. Miss, musu alobi, osali mabe, basi apoto bayoka kate, mobali akovanda ka boete, abeta mwasi, la famille, na batu nyonso basoi nanga, o bobengi. Tant bolo ba miso solo li mabe, miso beti mabe. Tant na chaki publication, ya ndeko na biso mwasi o akufi. Tant na chaki na publication vana ya sala direct. Soki ozaki na information à sûr. Soki boyeba ki ndeko wana, boyeba ki ndeko mobali, to oyeba ki ndeko mwasi. Pourquoi pas au contacta kinga? Pourquoi pas au yaki na privé? Parce que numéro a page ezalaka wana. Pourquoi pas boyaki, bobi miss, tala li solango ezabwe. Bozalaka wana kaka pona kaka kolpesa kolobela baninga, oh boete. Non, moi je suis pas là pour te satisfaire ma soeur. Je suis pas là pour te satisfaire mon frère. Eza na bandeko mibali ebele, oh ba sepeli na acte wana ndeko na bango mobala sala kite. Même si baby que biso basi nous parlons beaucoup. Biso basi toza ben poli, biso basi to lobaka trop, biso basi to agisaka mabe. Eza na ba papa ebele ba sepeli na acte ndeko mobala sala kite. Mais pourquoi bino bandeko bato pe ba ko benganga plus baza bana basi ke ngana lobaki mabe. Il fallait na zwa part ya fille ya garçon. Ba mananga. Est-ce que mitu na biso ezo sala? Likamwe monani na misu ke mutu akufi. Quel que soit mabe na ye. Mais ngai na kende kokote la mwana mobali. Mobali oyo bakangi na prison. Lobi ba pesi ye ba kopesa ye akokende prison à vite. Pour l'Amérique ndem basala ba prison ya vie. Na ba Europe na biso awa basala prison à vite. Ndeko na biso ata après 15 ans, 20 ans akobima. Akobala mwasi mususu. Omoni biso o tozo tala na ba réseaux sociaux. O tozo lo ba sali mabe. Oh mususu azolo bake akufi na sida. Oh mususu alobi ke azaba pesa ki mukanda te. Mingi na biso awa mobali wana un jour mukola kobima akolinga kaka biso bato tozotala makambo ezoleka na réseaux sociaux. Akozala kaka mobali ya bato bayebanaki na mwasi na ye. Akozala akokene musika te. Akolinga kaka mibasi oyo bayebaki mwasi na ye. Akolinga kaka nini bandeko na ye kaka congolais. Ba congolaise. Akolinga na kaka bandeko na biso congolaise. Akolinga kaka basi oto azomona kaka o batali pe makambo eleki. Bakobosana na bango. Tokobosana na biso me tokolinga mutu wana. Me tobosanke mutu wana si aboma. Mutu wana si aboma. Mutu wana si asala mabe. E yozo senga ngai na kotela mutu oyo abomi via mutu. O atiki bana na ye. O atiki bana o baza mikie. O atiki bana lelo bana bazaki ba mama. Bana wana bako placer bango quelque part. Bana wana bakobota bakoboko ami. Bakoboko mana maboko wa mutu mususu. La famille. Non, c'est pas comme ça. Botika ba comportement na bino ba congolais. Yo mutu zolo belanga kende ko mwasi wana kufi na malade ya sida. Lende ko bandeko babenga ofi wana kufi na malade ya sida, yango mobali ayoki ekanda, yango mobali abomiye. Na tunye ozana ba preuve. Ozana ba preuve. Na tuni bango na kena bango musika tenga ozana ba preuve. Oh oui miss, nana ba preuve teme nana ba preuve teme ngana vana na bango, ngana zalaka na bango, na ebi bango, mobala koma ikoloba loba, mobala koma kikoloba loba. Non, tokota mola bongo te. Ba maladie ya sida, ba maladie ya boye, na communauté na biso eza maladie o ba pesa batu nyonso. Batu nyonso ba koma na bango na malade ya sida. Combien de personnes bazawa o bango mo ba miyebi ba na sida te me ba pesa bango ke ba na sida. Toyebi yango. Combien de personnes? Allô? Allô? Oui, allô?
Na osa direct, lobo bini. Te problème te olobini loba. Papa naswa na benga jivanya. Oza na preuve te que mutaza malade à sida. Omona ki ye na sida. Akomela yebisa kiyo. Soki oza côté ya maître. Bato a parti à maître. Bato ya groupe à maître. Parce que a Congolais a comme ramuta la team. La team maître na la team mari. La team maître na la team mari. To comme na deux groupes. Mais bandeko on peut boza na ba groupe ya la team maître. Mais boza pe bana basi. Boza pe basi ya mabala. Boza pe na ba engagement. Boza pe na ba relation. Mais ozon dimake mutu moko boye quel que soit mabe ya mwasi na ye andimia boma mwasi na mais yo komi mutu a groupe na ye. Na ebite to fonctionner ndeni. Na ebite to raisonnaka ndenge ni ba congolais. Et mingi ya bandeko ba benginga baza bana basi. O miss obeti mabe mwasi wana pesi mobali sida. Yaya na tuni bango mama ozana preuve. Oezola kisake ndeko mwasi tondeko mobali akufi na malade sida. O te nazana preuve te me navanda kana bango na yebi mobali wana za vie na ngai na yebi bien akoma ki koloba loba ye moko na nzela. Yaya nga na bisenga bikoloba loba ya mutu aloba. Est-ce que faut bela ka malade sida po aloba? Obi combien de femmes, combien des hommes na kati ya couple na biso na ba couple na biso. O ba loba loba na nzela. Est-ce que zaka malade sida mte lobisa bango? Mutu mususu na kati ya foyer na ye yene mutaza élément mabe. Pop na kati ya mabala na biso toza na batu o ba comportement na bango eza vraiment malamu te. Eza na mobali musu okuta na ye aza vraiment na sale comportement. Eza na mwasi musu okuta na ye pena za na sale manière. Mais oyeba te osanganja na mutu moko boye. Mais batu wana bazaka batu liboso ya kobimisaka mabe ya couple. Mwasi nanga mwasi mabe, mobali nanga mobali mabe. Soki lelo na koma koloba boye, eza pona ye. Cela ne veut pas dire que ye aza na malade ya sida. Parce que bolingi sikoyo bo luka kaka ke bo sokola image yango bien lokola mobali ya bomi mwasi na ye bozoye bakeza mabe mais po bo sokola image yango bien il fallait boya nango ke sœur wana azalaki na sida yango mobali na ya bomaki ye. Mais mobali abandi ko beta ndeko mwasi lelo te. Mobali abandi ko beta mwasi lelo te. Mobali na mwasi balingani so na 2009. So in 2009, so in 2010. Mobala bandi ko beta mwasi na à partir de 2013. Mobala bandi ko beta mwasi na 2013. Et ça déjà mwasi a consommé mingi. Pasi kaka ndeko na biso makambo esami na sœur Marie na Marie eza na basi ebele o bazokanga motema. Ba oboya koloba. Parce que idéologie zaka na otala âge. Idéologie zaka que na otala âge. Na lingi na ngai te, na sali na nga boete, na boyi na nga mama na biso, na boyi famille na biso, réputation ya famille na biso. Yango moni bato ebele ba okanga motema. Et tozolo ba pete ke bato ifo ba kabwana na mabala. To sengi te ke mama kabwana na libala na yo. To sengi te ke papa kabwana na libala na yo. Non, toko kabwana mabala te. Mais soki maltraitance eza makasi na kati ya libala. Libala eza esengote wana kimia so ezate tina nango ezate mabende ko na biso mwasi asala ki parce que a gera ki mabe wana abokola ki mabe wana eza na mabe mususu babokola ngote mabe tikalaka mabe malamu ezalaka malamu eza na babiloko mususu na kati ya ba couple na biso na kati ya ba relation na biso ba mabe mususu tolekisaka ngo ba mabe mususu totelemelaka ngo mais eza na ba mabe mususu soki bandi kaka ne bandeli mama papa telema nango po ekende musika te mabambe mususu na kati ya ba couple na kati ya ba relation na biso ezosenga yo ozela ngo ekola te po tango ekolaka eyaka na makambo ba dégâts minene. Ndeko na biso mwasi tokoki ko condamner ete parce que aza mort na minute o aza mort to condamner ndeni likambo ekomeli ye ete ya ngai nde na yo ete ya ngai na yo bino bana basi obozoya ko benga nga miso beti mabe mobile mwasi apesi mobile sida mise mwasi wana abandaki ko boya ko renouveler mobile mukanda nana yebisi yo. Bino bato bovanda ki na ndeko na biso ya mwasi na ndeko na biso ya mobali maître na mwasi na ye bo pusani pa miste po bopesa ba source bino bozoyaka bozoloba kaka po boyebi famille wana na musika po yebi maître wana olingi te basimba maître wana mais oza gentité
oza gentil te. Moi si soki a se permettre ki alongwa Congo tango ake Kinshasa po asala ba business na ye. Tango moi si tango a se permettre akende Congo, moi si awa asali makambo nyonso akosala. Ndeko na biso wana abimi na mibali ndenga ko bima. Ndenga mona ki abima, abimi ndenga ko bima. Voilà, wana eza vie na ye. Eza vie bato ebele oto salaka. Bon, à mon avis que non, na se décidé na zwa moi mutu nanga moko boye, po na tamboli na monike e simbi na ngote na luka mutu nanga moko boye. E sali ke nenga sala ba voyage na Congo, ake voyage na Kinshasa. Tango akomi na Kinshasa, nenge ka makambo ngo ezalaka, okuta na mobali moko boye, okuta na jeune moko boye, okuta na mwasi mo boye bolingani, nde balingana na ndeko wana. Soki balingana ki na zandu, soki muswa ye alobike balingana ki na zandu, nde mobali wana maître, azana ndeko na mwasi ateka ka ba bijoux. Et soeur na biso ayaka soki pe na zandu soki nini, koya soki kosomba ba bijoux, ayaki na mesa ya maître, nde ko lingana nyoso soki ezalaki wana bilo mo abongo. Wana eza penda intéressante ponga na beta. Mais loko onga na yebezaka ke balingana ki na Congo. Tangu balingani, mwasi ayaka na ba moi si ayaka na ba conteneur asala ka débrouiller ka vina yi ateka ba kabelo ba biloko na nenga teka tango balingani eloko ngane na mitunaki est-ce que ndeko na biso moi si ayeba ki mutu oyo akenda ko s'engager na ye parce que to lingaka biso no to linganaka to yebaka te mobali wana mwasi wana zanani nzoka ezalaka très important ya koluka ko yeba mwasi ona lingi mobali ona lingi okay na lingi ye mais ce qu'il faut na luka na yeba ye ke azanani auti wapi akoleli wapi biloko wana nyonso lelo na minute o tozasu na batan wana te to koma kaka olingani 2 jours 3 jours to yeba ni banzoto toleka bino bat bozo gango sida o sida. Combien entre nous o to lingani na mibali sika o to lingani na basi combien entre biso to kena de ko sa examen sida déjà congolais banga ngo congolais déjà banga ka maladie ya sida abosa ke ba maladie za makasi koleka sida ezali mais ngana yo to yebi ke biso na biso ba congolais to banga ka ko sala ba examen ya maladie ya sida to yebi ngoti. Combien entre biso mobali mo bolingi yo mwasi mo boy bolingani bokei boy avant bo coucher bokena ko sala examen sida combien bino boza système ya buka lelo lamba lelo surtout mibali na biso ba congolais bolingaka kaka ko simba batu partout buka lelo lamba lelo soki ovai na mwasi wana soko comme ozui moi petit chéri bobimi lelo o se protéger lobi o se protéger après 3 fois o komi o bord nanga petit wana zaka bord nanga petit wana zaka bord nanga olongoli préservatif bo coucher ensemble mais to zaka wana kaka pona koloba ke yaza na malade bongo yo soko za na malade oyebi depuis aneni to depuis journée yo sala examen sida po obanda ko pesa ka baninga sida po yo mtoza na tester o yebaka mutu azana sida o azana sida te o azana boy o azana boy o ebite zana ba symptômes mingi o elakisa mutu nja azana sida nzoka eza maladie musu mteza caché na sima nango zoka maladie musu ekoza caché na simango mais biso tozaka wana kaka yenenga kondela bongo yenenge bambume bimiye yenenga koma kosila poids bongo azana sida bongo so azana maladie mobo ya makasi yana simana ye to azana maladie moko boy tozaka wana ka pona koloba pona baninga il faut arrêter c'est pas bien totika kokonda na baninga yango baninga mingi bazo se retrouver na ba mibali moko ya mitu pasi azoboya kobima na kati ya couple yana pona nini po kongola zaka wana pona ko juger kongola zaka wana pona ko bamba baninga mabanga olio pesa muninga conseil olio sunga muninga mais yo zaka wana kaka pona ko bamba libanga pona koloba boy siko mutu oya pesi alongwe na poto akena Kinshasa alingani na mobali asisi ko lingana mobali te maître azana bien azape na mabena ye bavanda ki mwasi tia koma na niveau que abala mobali azwa mobali alongole na Congo tia ya na poto c'est parce que mwasi a trouvé que mobali wana zaki mobali malamu pona ye c'est ça a trouvé que azama malamu pona ye e balingana ki d'une part maître azana bien na ye mais azape na mabena ye siko tango balingani mwasi aye poto mwasi aloko aza française asali makamba ba papier balongoli mobali na Congo ba ye na ye ti na poto e wo ongo ebisanga siko sœur Marie ndenga zalaki wana de fait ndenga zalaki wana azana ndeko te na famille na bango akobengisa azana ndeko te akobengisa mais soka bengisi mobali c'est parce que a trouvé que eza bolingo na ye
eza chéri na ye sans pour autant ayeba ke mutu wango aza nani. Etango alingai na mutu wana ye na eti na poto bakomi bavandi na poto na mabe na malamu na couple biso moka mtoye bakango ebimaka libanda soki ekomi oyo batiaki babomaki mwasi to babomi mwasi to ntango tokabwana tobimi na libala nde toyebaka ke mabe ezalaki na kati ya libala wana mais soki obimi na libala te mutu moayeba eza te. Siko bango mbale ntango bakomi mwasi na mobali na poto ntango bavivre mwasi mpe loko aza mwasi moko aza deya mwana poto atongo aza mwasi ya poto ya bien oyo alingaka koluka oyo akendaka koti abimi azoteka bakabelo na ye azokota azosala boye mwasi wana moni ke nazwi mwa mutu nanga mona Kongo na ye ne na poto do fo nakomisa mutu wana azala bien donc naosombele bilamba nazoliesa ye nazolatisa ye likolo nango abandaki mpe kotinda maître na baformation ndenge nazwi ba information sur po naza na makambo ebele awa mais ezalaki vraiment intéressante pour moi pour parler de ça parce que namonaki déjà que mutu akufi toya nde kotelema koloba ke toboyi violence eloko mission na message na ngezalaki yango wana toboyi violence toboyi pe bandeko ba osufri na libala ozala mwasi ozala mobali ko sufri na libala eza malamu te tala ndenge ndeko na biso akufi message na ngezalaki yango wana pona boyaki kokota na ba nani nyonso ya kati parce que eza intéressante pona minute oyo biso to sito bungisi biso basi to sito bungisi ndeko na biso mwasi biso basi to bungisi ndeko na biso basi ya mwasi biso basi totikali na bana na maboko c'est comme ça bana wana batikali ba orpheline baza bana pona biso po mibali toyebi bango bana bazaka plus ya ba mama mibali bazalaka na bango wana pona koloba kaka pona koloba po tangu mabe yelaka bana biso mibali bazongelaka biso batozaka wana ba mama pona kopesa bana biso be éducation biso basi tozaka wana papa boyi kosomela mwana basket mais mama motema ya bo mama akoluka somela mwana basket mama na motema ya bo mama akoluka somela mwana ice cream akoluka somela mwana gâteau na motema bo mama donc biso ba mama nde muto bungisi ndeko na biso mwasi totikali na bana bo baza ba orpheline na maboko donc il faut to ya ko défendre mwasi il faut to ya ko défendre bana po muto akufi soki ezalaki mutu akufa kite eke libala moko ekabwani eke libala moko boye ebebi tolingaki toya topesa conseil to condamner mwasi to condamner mobali misatambola bongo nazaka pona mutu te nayaka awa au milieu du village kopesa conseil mais na minute oyo lokola mai esi esopani triste réalité pasi ekoteli biso mama quel que soit mabe ya ndeko na biso nakokotela mobali te na okota te la naebisi bino bato ya time maître na okotela mobali te nayaki mpe kokondane ye te me nayaki kaka kointerpele nayaki kaka kobeta se te nayaki kaka koreveye basi na mibali na kati ya couple ke mabe kooleka te nayaki kaka kokondane te nga na kondana ya mutu te parce que de moi-même là je ne suis pas parfaite moi-même là j'ai des problèmes ya korésoudre ya kolukela ngo solution moi-même là j'ai des problèmes naza malamu naza pe na mabe nanga nakoyaka kokondane te nakoyaka kopesaka mutu te ke yo nde mabe non topesa conseil parce que nga masolo na yaka nangwa ngai ba triste réalité na yaka nangwa ezalaka ponga na tirer eloko moko ya malamu na bwaka ya mabe onga na bana ko salila et na yaka na ba triste réalité po esunga bandeko na biso bayoka message baye bandenge ni bakoyi komi lengela c'est comme ça biso to yaka koloba du blabla te donc ndeko mwasi tango ye na mobali na poto azolesa mobali azolambela mobali azosala nyonso pona mobali et akomaki même na niveau aluka akota mobali na ba formation mobali ayekola mwa ba formation mobali atambola na mwa voiture a bien mais mobali azalaki na bazuwa ebele mobali akomaki komona que mwasi azo voyager trop mobali akomaki komona que mwasi azokende ba end mwasi azosala boye mwasi aza business woman aza toujours na temps il faut kende ba voyage asala boye po ake koluka quelque chose ya mabende toboyaka infidélité dans le mariage nde toboyaka infidélité nde toboya mais soki eza ke ba voyage nazokende po akende koluka ba nai na ye ba kabelo na ye biso to okange ndenge nini po yango nde mtelesaka yo yango mte yesi yo na poto. Mais comment si on go changer boyango si on a minute yo ke musala te yo mutu nga na sungi agressif
tolobi te kokoma mungamba nanga ponga na memio na poto poto moni mibale ebele ba memi pe basi na poto tokoloba kutu te ke soki yo mobali o memi nga na poto ndena koma mungamba na yo non soki mwasi amemi mobali na poto mobali pa kokoma mungamba mwasi te amemi epo bolingo ezali donc tosalelaka nde bolingo endeko mobali abosanaki ke kolongwa na ye na Congo tiko ya awa eza mbongo wana ya kabelo mutu esie na poto donc il fallait pas comprendre ndeko mobali akoma eti na niveau R moko akende pe Brésil akende pe Brésil pona kaka bakabelo ya mwasi pona business ya mwasi po mwasi akomaki kokende ba voyage mingi mais lobaki nyonso wana te la famille nga natalaki plus que ndeko mwasi akufi to luka to sauver ba mariage ba ndeko mususu pe ba vie ba ndeko mususu voilà et tango esalami nyonso esalami mobali abomi mwasi na ye ba raison ebele ya hier ya lobby mobali ba mekai ko sala interview ba solo la kina mobali ba interview va ki ye ba solo la kina ye na ebite soki na kotala ngwa bokota na Google na Google botala ba tchebe information nyonso kuna botala na journal ya Reine ya France journal ango ba tchaki ngo kombo nini kutu ba sali mobali ba lekisi mobali na interview ba solo ni na ye parce que mobali tonga bomi mwasi na ye la famille ezalaki que mwasi na mobali na ndenge ya biso ba congolais ndeko mobali abandaki deya kobeta mwasi depuis 2013 abeta mwasi quelque soit abeta mwasi abeta donc bana na ndako ba vivre ba traumatisme ebele bana ba mona ndenge papa na mama bazobunda boyebi biso na bandako na biso ndenge to bundaka boyebi ndenge to swanaka donc ba victime ezalaka bana na biso bana ba moni ndenge mobali azobunda ndenge abetaka mama ndenge baswanaka nyonso wana evandaka na mitwa bana mama kanga motema mama chaka na se po bolingo nanga po mobali nanga azalaka bongo na tika ye azalaka bongo mabe oto salaki mabe onde kwa salaki tango mususu na tika nzoka kotika eza mabe yango ekomisi ndeko place o yakomi etango ndeko mobali autai ko beta mwasi autai ko panza ye mutu la famille autai ko panza ye mutu avant kutu nanu akufa tango apandiye mutu ndengo wana makila na ndako moyete banani babengi ba voisin babengi police na ambulance mobali tellement moni mwasi makila na mutu mobali ayeko koma asala nini akweya a partir ya fenêtre amibwaka endeko na biso mwasi asali makasi malgré makila azo saigner abendi mobali yaka kokweya kutute yaka abendi mobali nde omonike mbila ti leta police azoya mobali nde bakangaki ndeko na biso mobali bamemaki ye na commissariat nde akotaki kuna ndeko mwasi ake na ambulance ake na police ake na ambulance ndeko mwasi ambulance mobali kuna ake na commissariat nde akotaki na prison tango akotaki na prison wana oyo eza soki ya 9 mois soki ya 1 année mobima betaki déjà bongo elakisa ke mobali wana aza déjà agressif mobali opanza mwasi mutu mobali obeta obimisa makila na njoto na vie ya mutu donc akendaka déjà etango akendaka mwasi lera ayeko bima na hôpital mwasi ayeko limbisa mobali na ye mais bazalaki na 100 mètres donc bazaki na 100 mètres mobali azaki bapesaki esika na ya bana kovanda mwasi pa azaki na esika na mais wana nanu ba divorcé te donc mundele ti lelo ndenge ndeko na biso mwasi akufi azo reconnaître que maître na mwasi na ye baza mari et femme baza ba marié oh yo kutu ozo chaka munoko kolobake mwasi wana apesi mobali sida mwasi na mobali ti lelo baza ba marié quel que soit mabe na bango l'état yebi bango baza ba marié vous comprenez l'état yebi bango ti le to so la baza ba marié et mobali mwasi ta mwa makila tant le bakangi mobali et ko sala ke ba mwasi eko bima na hôpital le mwasi abimi na hôpital après mobali eko bima na prison nde ba pesa mobali esika ko vanda maintenant ba pesa mobali esika ko vanda problème nde ezokwe eza nini eza ke mobali akoma ki koloba na bato
que mwasi na ye aza mwasi mabe pona nini fallait ba pesa mobali mukanda ya soki ya 10 ans soki ya combien siko mwasi mutasala kana affaire étrangère po ya ko pesa yo mobali mukanda to ndenge nini soki ba comportement na yo mama o babengisi na poto to papa o babengisi na poto soki eza mabe na conjoint na partenaire na yo o abengisi yo l'état na mboka oyo e comme asuma ma mwasi na mobali te nyonso eleka na système nyonso eleka na ordinateur mundela yebi ke mobali wana babengisi aza agressif abetaka mwasi nyonso wana ezali eza te ke mwasi mutake kofunda non eza ke na système mundele ayebi ke mobali wana betaka mwasi e na makambo bongo esalaka toujours efrenisaka toujours mukanda ata kutozozela nationalité na yo ekozala freiner parce que ni comportement na yo yango ezalaka important soko ozana mukanda o ezana lu français te belge te ozana na nationalité te il faut osalaka ba formation il faut contribuer il faut kendaka ba musala pona nini pour l'état amona ke oza capable oza responsable. C'est ça. Ayela ki pe mukanda te zaki non masola bolingo. Mais tant ba pesio mukanda tant oyena poto ndio comprendre ke mukanda ezalaka. Yango ekoma ki bongo. Mais nzoka tant to linganaka soki ba intérêt to bandi ko tala na ba intérêt yango to suka na ba makambo. Ozomona ka ke falo zo mukanda moko a 10 ans. Siko so ba pesa ki mukanda 10 ans na maltraitance, na ko beta mwasi, na ko maltraiter mwasi. Siko anazwa 10 ans kei. Atiki mwasi na défaut. Atiki mwasi na défaut. Otiki mwasi na bana ongo keno place mususu po zui de 10 ans po to ebi mibale bele ba yana sima basi aye na fille na sima mwasi moko boye mwasi wana atali bolingo biso kwa basi tolinga makasi atali bolingo azo supporter na makambo ebele tango mobali kaka yaki na mission na ya ko benda mwa 10 ans tango ba pesi oka 10 ans akei wana siko place wana to eba ke mwasi wana zalaki impoli mwasi wana bana ko lamba te mwasi wana bana ko vana na ndaku te mwasi wana bana ko pesa mobali nzoto te to yaka ko yeba ngone na sima tango bozora de ba 10 ans bokei mais nzambe pe lokola za malamu abi yo 10 ans ozwa ngona nusiko te yo vana na nuwana donc nyonso bando sala pour renouveler mwasi wana nde et nyonso esalami eza ba incompréhension na kati ya libala ba mes attentes motema mwasi ndenge ezalaki ke te aza kaka papa bana te na tielie na se mobali kutu azalaki na prison tango abimi tango bapesi ye ndako mwasi ndeko mobali akufeli ndeko na mwasi maître akufeli ndeko ne ya mwasi na Congo malgré abeti mwasi malgré asali mwasi mabe malgré abuka abeta ele ba mâchoire abuka soki a déplacer ba mâchoire mais mwasi atalaki nyonso wana te tango babimisi mobali na prison après azui mbongo na ye apesi mobali abi okufeli leki na Congo zwa mbongo afuteli ye biye apesi ye mbongo ya matanga papa wana azaka na ndaku na ye aketi Kinshasa akekolela ndeko na ye nyonso wana mabe kaka mwasi oyo achana se mwasi oyo amikitisi quelque soit mabe na ye tolobaki yango déjà l'autre fois. L'amour n'existe pas. Et là, il existe, il y a une preuve d'amour. Moi, ça, la question, c'est la kisayo. Donc, sous kalango, et là, merci qu'on pèse à moi si on est à Kobomae. Que si sa vie n'est vraiment, ceux qui papa olinga kabana, ceux qui a solo, ceux qui malade diwana, ne salio que boma moi si. Mais au Talibanate, ceux qui papa bobo tine bana mi balé, ceux qui olinga ki bana wana, ceux qui vraiment bana wana bazaba fruit de tes entrailles. Okokai ko boma mwasi wana te boko kabwana bino combien de garçons combien de maîtres o baza na poto bazwa pe ba problème na basi na bango mais ba boma basi na bango te o nyonso za ko bebisa kaka réputation ba maître biso to bi ke ba maître bazala ka du o za ko bebisa ba réputation maître belé ba ko tula kalate ba maître belé ba ko tula kalate. Encore biso na communauté na biso to sale la actualité to sale la makambo ezo régner et ça passe obimisi mbala moko baninga no maître on dirait ba garçon moko violent on dirait ba tout moko boye c'est pas bien et ça malamu te moi si oyo tala quand même ata malamu wa mukia sale la kiyo mukande zani
Yo moko yebi bino moko mwasi na mobali ndeko mwasi azate yo moko yebi eloko nini o ebomisi bino po mobali tango ba uti ko sale ba interview kuna la famille ba uti ko lexene interview soki lobby mobali l'air abomaki mwasi boyo ka la famille na zonga mwa muke ndeko mobali tango abomaki mwasi na ye bazaki sunda kumoko te na mwasi mobali azaka na ndaku na ye mwasi azaka na ndaku na ye. Mais boyebi monde biso basi tozaka tozongisi motema sima papa ya bana osungaki akendaki matanga ya ndeko na ye na Congo opesi ye mwa quelque chose azala nango po ani po bolingo olingaka ye mutu na ngai na ye awa mutu na nga ba charge na nga sans pour autant olobake moto comportement mabe na isolé mais ya mona ite na isolé ta papa bana ale ndeko na biso mobali ayeko betela ndeko na biso mwasi porte ayaki ko solola na ye na makambu na ye oazaki na ngo na mutu tango ayepa mwasi po babanda kosolola nde babandi kosolola na biso ndenge kendaka koswa na dispute makambo ebele nde salaki ke mobali abeta mwasi na ye nazo sote ba parti mususu et l'essentiel ezaka boyoka mwa lisolo po makambo na olobeza yango nde abandaki kobeta mwasi na ye abeti mwasi alukaki a se défendre makoka ite po mwasi asa mesana na makofi ya mobali donc ayebi makofi ya mobali mais azaki na position ya faiblesse po ani mobali azaki pe toujours na maloba malamu te mobali azaki kofinga mwasi ndenge mibale ebele bofingaka basi mibale ebele bokotia biso basi na ba complexe mama kokotaka na complexe ya mobali te oboteli ye bana osi obota na yo bana mais mobali azozwa ta na ya koloba tali bumu munene yo kutwe soko tikinga okay na nani nana kozwa na bana 5 nana kozwa na bana 3 nana kosalo boyi maloba wana ekotsa basi ebe na complexe ndeko mwasi papa na biso maître bana kolobela ba maloba bongo ndeko mwasi amona ke fala ke katya libumu na ye asala nzoto na ye zala kitoko tala betezo ya ndenge ya monaki ndeko mwasi awuta ikosalisa libumu ba uta ikobenda ba mafuta donc azaki deja na nzoto ezaki malamu mingi te ale mobali wana ye ko bundisa mwasi tango azobundisa mwasi sûrement po bana na biso ya mike ya 8 ans na 9 ans baza bana mike mais ba yebi internet bana biso ata ya 3 ans bana biso ya 3 ans ya 2 ans ya 4 ans ba yeba ka internet ba yebi téléphone donc bana 8 ans 9 ans a yebi téléphone sûrement papa botola bango soki ba tablette soka botola bango pe téléphone soki pas débrancher ki to yebi te po bana ba benga police te. Et ba voisin na ba voisine lokola ba mesana koyoka makelele bazwaki na bango tan lisusu te ya kobengela bango ambulance to ya kobenga mbila ke kuna batu bazobunda etangu ndeko mwasi na mobali babandi kobunda bitumba nde bomoni mobali a se parvenir yaya toka pasiko salo kwa za ndeko na yo la team maître bosala lokola ndeko wana mwasi aza ndeko na bino bosala lokola bosala nanu bongo boyoka na ba pasi wana to yoka na pasi ke to bungisi ndeko mwasi la famille moi ça me fait trop mal ngana okoka ngote so natali sœur wana ah non quel que soit onyon so bat bokoloba mutaza parfaite azate j'ai dit mutu aza parfait azate mais na niveau ko boma dobo ya biloko wana ndeko mwasi na biso batu bazo pesa témoignage azaki mwasi moko boye azaki boye azaki na mabe na ye mena mobali na ye alingai mobali alingaki mobali soki akomaki na ba camarade ya ba étranger ya ba ekolo ezaka kakala mingi te akomaki na ba camarade ekolo bongo soki abandai ko souffrir na kati na ye azaki na posa ba camarade azaki na posa ya bato basala ne business baza pembe na ye mabino ba congolais bozaka wana pona kofinga batuti muninga azokoka ta koyebi soli solo te po yebi kotonga ye okokende kofinga ye okokende ko pointer du doigt soka azwi ba master na ye ekolo azwi ba master na ye po tokena na bino business po to solo la na bino bien akomi ko solo na bango wana congolais alobi akoma lesbienne mususu abi azali akoma lesbienne yaya ki lesbienne nemte bomie ki lesbienne nemte bomie donc soki yo ezalaki ndeko no mwasi ngolo bango bongo soki ezalaki ndeko na ya mwasi ngolo bango bongo
soki ezalaki ndeko na wa mobali babomaki onga oloba ngo bongo ozoloba po eza likamu na yo te ozoloba po aza ndeko na yo te oyebi na nsima ya sœur na biso oyebi soki combien baza na nsima na ye bandeko na ye na libota na ye oyebi bana noko na bango bato oyo asungaka lelo ya za te nana kosunga bango bana na ye batikali nana kopesa bana éducation yaya tango ozoloba tango ozokondane mutu aza te yaya talaka raisonner mokili eza tour à tour yo mpo olingaka masolo ya mibali yo olingaka makambo bana basi oyebi eloko nini te avenir ezobombela yo yeba koloba malamu ya bato yeba kosala malamu yeba kopesaka bamessage ya bien kotalaka mabe ya baninga te soki mobali abomi moninga na yo mwasi seke aza mobali ya mabe aza na maîtrise te bien que toza na touti na bafamille mpe baréclamation kindoki ezali oui toboyi te mais mutu abomi tomoni bandoki boye te tomoni nde la personne ya maître nde mutu abomi ndeko mwasi yango tozolobela mais bino eza mabe o bozoloba miss azalaki lesbienne miss azala akomaki ndumba akomaki kobima na baétranger miss asalaki bazalaki impoli akomisaki mobali bilobaloba yaya c'est pas comme ça tozokende wapi tozalaka na motema mutu ye moko aza su na bolingo te mutu ye moko azokoka kolinga batu te tokosuka nango wapi tozokende wapi tozovanda na banani nde baza entourage na biso tala na nsima na biso ntango tokozala te lelo ngai na yo soki toza te tala ndenge bato bakobanda kopesa témoignage na biso na bato oyo toliesaki na bato oyo tomelisaki na bato oyo topesaki bambote na bato oyo tosungaki tala bacomportement ya bato le cœur de l'homme est torturé nana koyeba ngo soki nzambe te bozobenga mpe na batelefone miss azalaki mwasi mabe yaya non nakandi bato ebele na telefone nakandi bato ebele mpo lisolo oyo eza moto akufi naboyi mpenza kotya matoi na bétise nabiyesi bato non bato nyonso babenga na esi bango non oza na preuve te oyebi maître mais yo na ndako wana obandai kovanda te sala lokola yo basali yo oyo basali ndeko omona ngo ndeni kolobaka te likambo oyebi te koya koloba te ngai na misu na ngai nazalaki te ntango makambo wana esalami mais oyo namoni eza ke mwasi akufi donc namoni ke mwasi akufi yango na ye koloba yo pe kotuna nga te misi yo monaki bango tango non namoni nde sœur Marie mwasi mbinga Marie mwasi kitoko Marie mwasi atekaka kabelo akufi mundela lobi yango namoni donc yango nazolobela mais yo kobeta lisola muninga na mabete po ozaki na kati ya libala te il fallait yemde mutaza mabe il fallait te na minute eza suma solo il fallait te na minute eza masolo ya momibali botika kobeta basi na bino bandeko na biso basi tovandaka bien na mabala toyeba ndeni tolobelaka mibali na biso toyeba ba comportement na biso na libala c'est comme ça na minute oto bongisa po mabe esi ekoti mai esi esopani botika mutu akotikala libanga zate tango musu ye mobali mutu abomi ye tango mususu yo mutu akobomo eza mutu ya balabala tango ozolobela muninga mabe bongisa oyebi lobi na yo te arrêtez botika ko yango baninga na kati ya mabala bazosufri mpona bino bamaster bino barelation bino muninga akokai tango musu koyebi so likambo te yango akendeki kozwane baninga baétranger akendeki kozwane bakamarade ya étranger tango musu akomai na ye na bakamarade mosusu parce que yo congolais ozalaka wana kaka pona kotonga bino bobongisa te ata la vôtre atelemi liboso na bino soki bomoni ka miss makambo wa minene banji kofongwama bato ebele bakokoma oboya bakokoma kokima kongola linga muta avancé te kongola bitelema wana zala wana me na pesi yo kaka osuka kaka na 50 kokoma na 90 te kokoma na 100 kongola zana zobetolo maboko ayebi koza na 20 oza na 30 awamona ndongo koma na 50 tongo okoma kaka na 90 abeta su maboko te akomi ennemi na yo abitala oyo ye écoute
lelo soka komi boye eza ba kisi kasi ba réseaux sociaux est-ce que bazo kena ko zora ba kisi po ba le kaka na ba internet na ebi pete internet on memela ka bango nini et puis ça ka bango nini bongo niveau yem dans ça ka ba émission kaka boye ko lo ba émission bongo tisi ko taninga komi élevé ongo bango eza ka pamba ongo ba ke yenga ke na ba voyage bongo akenda ka ko sunga ba orphelin toi kena ko linga mibali okomona kaka boye asi akoma ko bimana député. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Congolais alinga muto avancé té. Congolais alinga ka muto avancé té. Ceux qui ont avancé atiki on a niveau mo boy. Mais ceux qui banika ko leka niveau ana esili moté mes baby. Moté mes baby. C'est comme ça. Yango ana to koma ko loba onyo to loba ende kwa salibo c'est méchant. Botika ko loba bongo. Mobali tango abandi ko swana na mwasi la famille. Mobali bandi ko bunda na mwasi bandi ko bunda. Mwasi yaki na position de faiblesse. Mobali abandi ko beta mwasi la famille de Vistemis. Nde to swana bino boy. Nde kona biso mwasi elonge mona na te. Elongi breken bayaka elonge zo mona na te. Mobali abeti mwasi à mort. Imagine-toi tango mobali azobeta mwasi bongo bana bosani. Bana ba kimi, bana traumatisme. Ah, Seigneur Dieu. Makamto sala bana. Makambana biso ba monaka. Bana ba koma traumatisé. Bana mingi na poto ba koma traumatisé. Ogangela mwana asuma yele te. Ozolobela mwana yo comme impoli. Oyebi impolitesse sa mwana place outi. Na comportement na bino papa na maman na ndakuti. Comportement papa la maman nanda nde comme si moi na traumatisme nde comme si moi na impoli nde moi na otanga soubiente nde moni ba nebele ba komi na balabala et ça comportement papa na maman et belé nanda biso papa na maman soto swana le maman et le papa d'aujourd'hui tant to tele mato swana boy makam to lo bakati ba ko finga na minene wana kitalo kwa brick ouais kitaka boum boyoka na sonité ya minene. Bana babota mina poto balobaka français mais bayebi ba monionso yaba sexe na ya lingala bayebi yango bien bana na ndako bayebi makambo wana très bien poni po bayoka papa na mama balobango bana ba komo luka bayeba elakisi ni mo wana poni bayoki yango na ndako etant mwasi na mobile babandi ko bunda boyebit bino bandeko botala nga biso na biso to yebani tanto bana ko bunda na to swana na ndako bomonde bana bakimaka bana bakomi ko batama na chambre bana bakomi ko batama bana bakomi ko kima bana bakima nde mobali mwasi na mobali bitumba bu mobali a déclassé mwasi elonga mwasi baby mobali a beti mwasi la famille mobali a torti ah mais non, Yaya. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ôter la vie de quelqu'un. Non. Tu es qui? Yaya, quel que soit bazoua, quel que soit ba comportement na biso, quel que soit, Yaya, ozanani ou arrêter via mon tout. Dans les longs, ba sorcier, to comme on a bango face à face. To comme on a bandoki face à face. Kozelo mona ndoki te tata mwasi noko. Mobali no akoko mandoki. Mobali no akoko mandoki. Mwasi no akoko ma sorcière. Babi mobali a déclassé mwasi elongi la famille. Ndeko na biso mwasi azambinga. Ya passe. Ndeko la biso mwasi azambinga sœur. Azamwasi boye. Donc osilisi, okitisi, ate. Okitisi, olalisi, te. Otalibana te. C'est que olinga ipe bana te.
Soko linga ibana, ongo comme ça maman na niveau anate. Bolo bate ko diable à côté lié. Oui, c'est vrai. Toko lo bango po diable ennemi atambolaka sima. Même la Bible nous dit que ennemi atambolaka banuka kaka pembe na bana nzambe bazali. Yango to yebaka ba maloba na biso montant to lobaka. Ata na libana na ba couple na biso, soki tozo swana na mibali na basi na biso, to yebaka ba façon na biso ko loba. Ba langage mususu okufa ebemba mama na yo ebemba mama nebite bokoma na niveau ndeni ya kofinga ya okufa ya mama non c'est pas ça na eko comprendre mingi les éducation ferme la porte éducation ponde tinga na mabe na nga na nango niveau kofinga ya mama na yo te balakisa ngo te na ebi yango te ya mama na yo na loba ngo te na ebi yango te na mabe na nga naza mabe na nga nako finga muto imbécile mais na bimisa ba gros mot oye yake ya mama na yo sexe mama na yo mama no akufa nenge batu misuba na facilité a telemi azo finga te biso na éducation tozo ba mukoko eza bisote quel que soit kanda non mais mibali misuna basi misuso ba ofinga na kati ya libala obi yango oyo ba ebine mimba zo swana bozana ba guerre do ba guerre d'esprit et kota de na mabala na biso ba guerre d'esprit pour moi si azo avancer mobali a commis na haine pourquoi azo avancer obosani ke mbongo wana mute memio na poto obosani ke mbongo wana ate memio na poto te mbongo wana mute sala ke bolia kanandako mbongo wana mutu ebakisaka mwa tomate soke zati na yo lingo ote via mutu okitisa mwasi ambinga alala na mabele non côté wana maître abeti mabe maître soli bien te biso basi ba femme congolaise tobi non to boyi biso ba femme congolaise tolobi non violence to boyi violence conjugale to boyi violence faite à la femme to boyi violence faite à la femme biso ba femme congolaise tolobi non. Ma femme congolaise a de partout au lobby non. Et tozala sou wana te pona ko bomba mibali na biso. Mibali bino pe bozalaka wana te pona ko bomba biso. Po biso pe to memelaka bino liwa. Biso pe to bomi mibali ebele. Po nazana li solo a mwasi a bomi mobali na Bruxelles. Na ko ya semaine prochain. Mwasi a bomi mobali na Bruxelles. Et le moins si go Paris to koti sko na Bruxelles. Après na sisi Bruxelles, na koya na li solo ya basi à Londres. Na koya na li solo ya basi à Londres. Na zasu na li solo ya basi à Londres ya mabala, makambo osala. Je suis pas là pour dénoncer na accuser bino, mais na o dénoncer nde mabe. Mukolo bino pe bozwanga na problème, bo dénoncer nga. Po bokozala wana ebele o boko dénoncer muko boko kanga mobali nanga na mwasi bokozala bato liboso bokosala ba capture bokosala ba vidéo muko boko kanga nga pena mibali bokozala bato liboso bokosala ba capture na ba vidéo po kongola lingaka muta azala avancer te il faut ya kokitisa yo po ngane na telemi bo ezala musuba kolinganga musuba kolingate c'est comme ça na yebi nangango mais ko longo la vie a muninga ndeza mabe. Mobali abandi kobeta mwasi la famille abandi kobeta ndeko mwasi abeti azui sentir akangi na kingu tango okangi muninga yango okangi muninga tango moni muninga yaya oyokima wate pona bana oyokima wate pasiozo ekosila biso mukolo nini Pasi yande konanga oya mwasi na eba ki ete mari. Fale na yeba yata de vie boye. Ata la rata miss de miss. Ba conseil nga na pesa ka awa. Eza na bato ebele. Mibali na bango ba change. Ba un bon tonton ba benga nga. Ba une grande dame de miss ba benga nga. Bande ko ebela basi ba benga nga pona ba merci conseil na yo. Nazaki pona panza na libala me. Tango pesi conseil yo na tiki. Maria talaki atanga te. Na yebisa yaya batambola boye te yaya memela ngo boye yaya zongisa boye ndeko mwasi zongisa boye mama zongisa boye toyeba pe ndenge nini oyelaka moto Maria banaida ya komona pe liwa abana pe koloba ke yo muko msoko bomisanga eyebanaki et grande sœur na même alobi yango pe toki na réseaux sociaux grande sœur na yaya na o abengisa Marie na poto aloba ki yango Seigneur alakisa ke muko msuke mobali abomi Marie
agangela pe mobali grande sœur agangela pe Martin poko betele kaki mingi agangela pe Martin tika ko beta mukomso ko boma e oya ya na yoki me libala kakoyo mabala bolingo tango abeti mwasi la famille akangi na mwasi na singa na kingo akangi mwasi soki ceinture mwasi azobundana wana bana bakimi yana leki mibale ya bana bango basi babota po azana bana 3 moko mwasi ba plaça ye pona nini po papa yo uti Kongo ye oza papa kutu ya mwana wana te mais pona motema kaka soki motema ya soso ba chayo soki motema soki ya kobeta batu osali makasi ke mwana na ya mwasi ya liboso mwana ngo pe na moni kitoko azui mama na ye mobimba ale osali ke mwana wana mwasi azala musika ya mama na ye mwana wana aba plaça mwana kenda na ye tala ndingo yiko kabola mibali ebele bakabola ba famille basi ebele bakaboli ba famille mibali est-ce que libala pena nzambe ndenge nzamba senga biso libala lakisi fo kabola mutu so okuta famille batu bo kabola mibali ebele ba isolé basi na bango na ba famille na bango po bango ba régner po ye moko a diriger mwasi po ye moko a diriger avana na vie mwasi non yo oye ko diviser te oyende ko bakisa 1+ oyende ko bakisa mwasi okoye ko kena libala famille batute o panza bango non mwasi yaka ko bakisa malamu yaka ko bongisa libala famille bat ko yako panza te basi ebele ba isoler mibali na bango na ba famille na bango bande ko misu ya mibali ba kusola tala ba mama na bango te ba sola na ba papa na bango te na bande ko na bango basi te po mwasi apekisa po mwasi na ngana bande ko na ba yoka na lisute na boite ba seme ki pe bazaka bata ba problème lisola ba seme ki pe zoya lisola ba seme ki zoya la famille a beti mwasi a déclassé mwasi elongi a déclassé mwasi elongi eloko apasi tango asisi ko sala mabe wana azui dra afiniki mwasi tango afiniki mwasi dra mwasi a déclassé a bebisi mwasi elongi abomi mwasi a finiki dra atiki bana na bango na ndako atiki bana na bango basi bana baza ya mibali te baza basi baza déjà fragile atiki bana lobi na bana j'arrive na bimi na kene kobengela mama ambulance nazoya et mobali tango abimi atiki bana na mama sûrement par curiosité ya bana bayebi ke mama akweyaka tango papa abetaka ye ambulance eyaka kozwa mama ki hôpital bayebi ke mama tango mususu akweyaka asali mwa crise to mama akweyaka evanu akolamuka na ye me mukolo wana mama lamuka elisute mukolo wana mama babetaki atikala ebongo bana sûrement bana tango batikalaki na mama na bango balongolaki dra batala mama la famille po bana batikalaki na corps wana bana mibale batikali na corps na ndimite mobala na tango abimaki po mobali lera bimi ake na pub ake komela masanga ake komela po ekotisa bilai ko bilimu bakota bien ake komela meli nde mobali tellement meli siko amoni ke oui esprit siko maîtrise soki ndenge nini nde mobali akendaki komi tika na maboko ya commissariat na la police mobali ake komi pesa na maboko ya police ke ake koyebisa bango ke nabomi mwasi na ngai nabomi mama bana na ngai wana tiki bana na mama na bango balai abomi mwana abtiki mwasi na bana batu bozo défendre penda maître est-ce que ezolobela bino quelque chose batu bozo défendre mobali o abomi mwasi soki mwasi mutaboma ipe mobali toko condamner mwasi po abomi mobali dans la minute eza mobali mutabomi mwasi bozo vraiment ko défendre ye likombo buzo babo ya mabebo eto pedre famille na e pedre akozonga ka lisusu te na se ya mokili oyo muta arrêter mission ya nzambe na vie ya mutu yo zo défendre ye eza pasi na mawa batu pe bao défendre eza basi o bao benganga bana basi
mobali abenga ngaka moko ndeko mobali moko abenga moko pona makambo mwasi na ye mais o ba bengi nga po bala ba miss o solo li mabe miss ezala ki boyete miss tala mwasi anaza mwasi mabe akomaki lesbienne tala mwasi wana akomaki aboye kopesa ko renouveler mukanda mobali aboye kopesa mobali 10 ans miss tala mwasi wana mobali akomaki ko loba loba yo tala mobali o loba loba mais mobali wana o loba loba bomi mutu te abomi nde mutu ezate ka coach hôpital nenga mesana mais abomi siko likolo nango bana batikali ba mikie mwana nyonso abongana éducation ya mama mwana nyonso abongana éducation ya mama surtout bana na biso abasi tango ozwa ba période tango okoma na âge ya adolescence na tango okoma na puberté nana kozala wana pona yesa mwana tango banda ba règle mwana bandi ba règle yaya ah non tant bana ba koma ko régler bana wana tant ba koma régler nana oza wana pona loba ke linge oyo esi baby changer kene ko sokola nana koza na ba place bana bino ba boyebi mama nina ngwa olinga bana ba place ka to koma kutu ko gangela bande ko na biso ndeni yo ko olinga otika bana no ba place bango pona bolingo miss de miss aboya likambuana mais siko muta bomi mutu bakozwa bana bake placer bango tant ba placer bango bato bayamba bana wana est-ce que ba yamba bana wana pendelo kwa mama na bango mwana tanga bandi ba règle na ye mama oza wana bine longola changer ba culotte changer ba kaleso sika sala boye yaya boyo kama wako botika kolobako botika nzamba za juste Dieu est juste. Nzamba zo senga biso la NT. Nzamba zo senga division te. Dieu est amour. Dieu est amour. Il faut pas toyebi ke tozaramite mama beto lingana te parce que les Congolais sont vraiment des grosses hypocrites ya numéro 1 na mokili. Eza Congolais. Congolais za numéro 1 na mokili na hypocrite. Congolais za motema moko na ebite. Okomona mwana mama nanga toliaka na yo mais mutu azotonga mutu obomo eza ndeko na Congolais mutu aza pembe na mais bekolo mususu ba défendre bandeko na bango ekolo mususu bazaka wana pona ko protéger ndeko na ye obundisi ndeko na ye omona pena ke ekolo mususu akote ndeko na ye mais biso toza wana kaka pona koloba botika eza mabe nga bobenga ngai te nga ba manipula nga te ngai pe ba grimasa nga te ngai ba tuna baloba nga te ke loba bo esala bueno nga ba ya loba nga te miss loba bo ezonga bueno nga na atanya lo mukoko na esprit makasi na teti yoko yela nga te ke loba bo esala bueno pona makamwasio na biso mari ezambala suka na loba soki na zongi pona loba na ozonga pona loba ka soki na yoki bato bakomi ba continuer ko finga ba continuer ko condamner ye nde na ozonga pona loba mais lelo bwena loba esute parce que na lingi amna ye epema ngolu mawana nzambe ezali ko na ye amna ye epema na kimia pona luba tie na mabelete bana bazali na olinga kimia apema na na droit ko yesu ko lobela ngote mais soki kaka na moni bato ba continuer ko benga nga to na moni na ba réseaux sociaux bato bazo continuer ko loba pona ye na bando yaka ko soanela ye po ya zate na ndo yaka ko lobela ye quelque soit mabena ya zana ngona ya na ya mwasi ndenge ba misu balobi miss asali 10 ans bakabwana na ya na ya mwasi bakabwana basali 10 ans baloba na alisute ya esingana na posa nyoso wana soki baloba na sute na mutu abengisi basali 10 ans baloba na sute esa makambo na bango po nini po bapekisaki makama mibali po bapekisaki ye po balobaki ke mari abimana mobali ya yaya na ye ya mwasi balobi ke yende azali kondi ya famille azana kodi ya famille eloba makaka soki mutu akufi eloba makaka botika omemela ngango nazana ngo intéressé te ezo intéressé ngate eza makambo na nga te o eza ya pasi pona nga eza ke mobali moko abomi mwasi tolobi non to boyango
boya ko benga ngate boy banga boy te boya ko benga ngate pona yango na boy bo diriger ngate nga ba diriger ngate ba yebisa ngate ke loba boy non bon mekate Miss de Miss yaka na conseil yaka na lisolo yaka na ba projet yaka misa sa elo ba publicité to sungana mais ko yela nga masolo te ke moi si wana non soki ba bomaki ete na ngena yoka yo na yoki na yeto pesi conseil mais lokola si akufi ko yela nga lisolo sœur na biso marité na boyi ki azabo to robeta ngo entre biso to sololi azabo mais koloba ngati ke Miss kende koloba boy Miss kende ko changer mission Miss kende koloba boy te okoloba bongo te boloba bongo te za mabe moi si ba beti ba déclasser le mobile a beti a déclasser longi a tiki alali a zuidra a fini kiye a ibisi bana nazoya na ke ko benga ambulance mobile a bimi a ke ko komela masanga coach abesprit ameli masanga meli akomi na ba niveau ya koma kawana ntango akomi na niveau wana ayebi ke balongwaka place ozawana place omeli masanga ti oya na commissariat ezati ko police mutaye ko kanga ye place ba melanga masanga mais ye moko alongoli makolo na ye rythme ya bouger je salue ta présence mobala alongoli makolo ye ti na commissariat aye ko bisa police. Oh police nde na zaboye na uti ko boma ma femme. O uti ko boma moi si na yo oui. Moi si no wap azawat. O corps ezana ndaku boy. Police ayo ki mobali solo amasanga. Abi OK bazu mobali bakangi bazu na mobali na police abengi na ambulance police aye na ye mongo mbila kwatuku na ndaku. Papa azana mobali moko azana no bien te Julie Diangani mobali mobwe azana te n'est-ce pas ma bête maître assassin maître assassin nanda ma bête assassin parce que a traumatisé bana olingi bana te otiki bana na cadavre na bembe okei omeli masanga osisi oke na police osisi boyena mbila kutu nanda otika ki bana na mama na bango donc sûrement bana le batikali batali mama na bango bamoni mama nenga komi déclassé mama elonge baby ba beti ba bomi police tango akoti la famille police tango akoti bana mbala mo balobi c'est papa qui a tué maman c'est instable moralement oui bana babi c'est papa qui a tué maman bana na emi balé wana bana baboti na sœur na biso mari mais ma maître na mari baboti bana mi balé ya 8 ans na 9 ans to 9 ans na 10 ans basi bana kitoko mais Maria mi botele moi ne moko liboso ya moi ça dans le 20 quelque ya kitoko pe akoka na mari azape na France. Donc Marie abunda bengisa mwana na ye o abota na bomwana tikai na Congo abengisa ye likolo nango abengisi lisusu muto abomi ye bola mwa Marie e bomi Marie nenge bola mwa basi ebele na poto ezo bomisa bango na moto ya malembe bola mwa mibali mobe balongoli basi pe na bakil baye na bango awa ezo boma bango malembe libala le mariage soki boyebi fondement ya libala te ko welela kokota te eza nzela moko soko koti yango foza na ba maîtrise foza la solide fo yebe loko sala soko yebi te tala ba retomber. Donc Maria sa femme battante déjà za moi si makasi pour bengisi batu na poto et mobali sikoto moi na lobi que c'est lui qui a mon habit c'est papa qui a tué maman donc moi na confirmé ne yango bomonaki ba police a bengi ba psychiatre bato mutu bato batala mitu po police item ta zubana police item ta simbi bana ba psychiatre wana bato batala batu mitu wana nde ba ye bazui bana po bana ba traumatisé nde tolo ba bana bana hôpital na ebité so si ba bimi mais bana ba ebisenga bana ba na hôpital faut ba landela bango faut ba zwa temps soana bana tête rouge tête de mort bolongola ye bazaki wana pona bana bazana hôpital na okaki kutu la grande moi na liboso moi c'est azaki na hôpital mais na ebité suki ne mais bana nde bazaki na hôpital il faut ba na soana bango ba psychiatre faut ba na ko soana bango
il faut bavandisa banana bana posa ya nzambe na vie na bango bana posa ya nzambe mawana nzambe likolo bana wana soko za une maman oza camarade ya mari oyebaki mari oyebaki maître lokwa yo lingi maître mingi ozo défendre ye tika na o défense wana ozo sala wana eza faux défense luka o prier pour na bana wana mawana nzambe za likolo bana wana bana wana nzambe assisté bango Saint-Esprit assisté bana wana nzamba pesa bana na kimia bakola bien bana na bazana ba perte ya mémoire te bana na bakoma na problème ya mutu te bana na bakoma na mabeti po makamba bongo ekotisaka bana bakoma ba lesbienne makamba bongo ekomisaka bana ba rebelle et si bana posa ya kolinga batu bakomi na schizophrénie bana bakomi na ba blessure intérieure yango wana mde salaka bongo bana bakomi na monde moko il faut yo soko lingaka mari bondela pona bango melote mejo sidi kati lundula to bondela pona bana wana soko lingai mari bondela pona bana wana boganga ganga kate Maria zaki camarade nanga Maria baneko defisanga kabelo bondela pona bana po bana posa assistance abato mokilité mais assistance en Nzambe ya liboso bana posa assistance en Nzambe. Oui. Pour ta place Maria qui a sepela na yo sozo bonde la pona ba na ye. Biso ba congolais tozwa ke motion bala moko to robosa nango dans quelques mois. Soki kaka matière muswa sike koti. Congolais lokwa to lala to lamuka na makam. Lika mususu ka kalate soki koti to robosa na Marie. Tala pasi nango place ngana ozala to robosa na Marie kalate. Soki likamoko ekoti po biso ba congolais tozanga makamte tous les jours toyaka na ba problème toyaka na ba jugement to bosa na bana OK otala mwana na une fois deux fois après troisième fois quatrième fois botika bana na meza passe po bozolo ba ke Maria zaki mutu malamu botika bana na été pardon ba mama o bozana reine na France ba mama o bozolo ba ke to robundela bana na botika bana na pardon. Tango mbazui bana bake na hôpital Marie akei mobali bake bakangiye mobali moye basala interview wana ezaki te po azaki na masanga alangwaki masanga mundele ayokaki epenza te mais bauti kosala interview hier mobali alobi na ochela bino na otala so na kochela bino makambo mobali alobi ye moko ndenge bachango na journal na rocha journal na roche la bino awa na miss ata lobby to na pokwa mobala lobby asala ki yango te po abomaye asala ki yango te po abomaye po aza mwasi na ye ezaki kaka bakanda. Laura Sweti Bibi, je salue ta présence. Laura Sweti Bibi nana posa na yo, je salue ta présence. Abi asala ki yango te po aboma mwasi osala ki te po boma mwasi mais ta place mwasi akomi eze loko mbala liboso te obeta ye o déclasser ye mâchoire mutu na ye osala ye nyonso est-ce qu'il fallait ka o continuer o na sala ki yango te po na boma mwasi siko mundela otala osala ki yango po boma mwasi osala ki yango po boma mwasi te donc mobala olobaki nazaki sous ya effet ya masanga amelaki masanga mingi po auté komela masanga yango ke na commissariat et osala ke na melaki masanga mingi yango wana na bomaki mwasi nanga na se ya kwiti eloba mabongo likona ngo abaketa musu na komaki na ba problème na mutu na ki na ba problème ebele mundela otala nyoso wana mundela otala na bandenge nyonso mundela otala que na pesa ibino 100 mètres bino na ye okena ko se retrouver na ndako na ye ndenge nini nyonso wana kotala mais na suka nango mobale obima prison ata lelo ta obima mais Marie aza sauté bana batikali traumatisé mama lisolo oyo ete yanga na yo kozela okoma na suka te koboya pe libala te mais soki okoki kozwa temps ya kosola na mobali solola na mobali kozwa katango kota prière kozwa katango soa na nzambe oui tango avant sala ovanda ozwa osala engagement luka to ba volonté nzambe
batu nyonso te basenga matovana na bango na mabala batu nyonso ndako mususu batu mingi te basenga bango fo bavanga na mabala yango to lobaka te ke yo obala te yo obota te yaya eske nzamba zotala ifo bota nzamba ifo tala ifo bala otika ba jugement na bino boyelaka batu congolais mutu moko hypocrite congolais mutu moko complexé congolais mutu moko mutu amona kaka na ndenge na ye lokola ye aboti fale ye wana pa bota na kobota na mobali te olina ya kozwa mobali no po boti sanga congolais tala kaka ndenge oye kutu oyebe loko ni ya mona ki po bimala libala wana oye makamu e moso to zui to bana kaka ko juger te tala kana no likamu ndenge ezokende ko jijaka te yaya ko jijaka te papa oh moi si impoli oui. Est-ce que moi si impoli ka pa na yo mi ba lebele balela basi baze ba impoli est-ce que ba boma basi na bango est-ce que yo soko bominde maria comme respect to soki obominde makamu o yo zo luka soki ya mukanda soki ya nini ne ozwi yango siko moi si akufi mobali basala bino po bokanga motema boza na esprit biso basi nzamba sa biso motema munene to ganga na biso makasi to ganga na biso mais to zanga biso na motema munene to kitanga na biso mibale bele bazana na komi kitisa te mibale bele pe baebi ko landela basi na bango te baebi ko pesa basi na bango ba nani te baebi ko tirer attention na basi na bango te mibale bele mais bolinga basi se soumettre na bino oh la soumission. Quand tu m'aimes pas, tu t'occupes pas de moi. On se soumettre ndeni. Et basi pe, baliko yoka mibalite, basi ebele biso ebele toza ba impoli. Toza ba impoli. So qui to taline to finga ka mibali, ne to se comporta na mibali na biso o lingate. Et ça na basi ebele to va na mabala ba papa bazo nyoko maboye. Ba papa belé ba souffrir ba mibali belé ba boyi mabala ba bike obala esute. Imagine toi mobala bi akobala lisusuté. Donc, bah, nous avons basi atiki pour ani pour moni ebele. To lukaka to ebaka volonté nzambe. To vanda kana batumo be ba mi tema mabe. Batumo ba mi tema mabe. Donc, soko zu relation na yo, soko ngo s'engager, zala sur engagement place pour s'engager, aza muntu moko oboko vanda na ye. Libala eza ki chérité, eza ki copine, libala eza vie mobima. Na lobango trop. Libala eza vie mobima, eza kutu ba pire makasi okuta non na libala. Okuta na mamba somo. Toyeba makam tolingi. S'il vous plaît. Mama sola mabala kutu esila atengana bino to balolo bango kaka. Mais eloko na ekolobaka ya ngwana bandeko botika obenga nga po bebisanga mabe ya mari. Po mari aza esute. Mobali na ye akufi. Et mobali na ye akoti na une prison akobima. Mais mari ozonga esute. Pardon, to respecter ndeko na biso akufi na pasi. Akufi na pasi. Akufi na regret na pasi. Tom sou ba programme il fallait sala asali yangote ba projet na yango azaki nango asala asalite yo mutu mobala nyoko la kayo yo mutu mwasi nyoko la kayo tala o ekomeli ndeko kokomela pe yo po yebaki yangote lobi na biso to ebite nzambe mutayebi lobaka maloba malamu pa batu botika pe ko tonga batu bino ba congolais biso ba congolais botika non ko tonga na ko yana masolo botika na ko lobaka kolobelaka baninga botika bozo bomisa baninga ba okuvana na mabala amoni moya bimeya te po bat ba oloba po kongola yoka plus bat ba loba to mona rate ke yo moko tala tu t'en fous des autres bat ba loba te c'est toi eza vina yo ko danda batu te na ko yana masolo wana il faut komi yeba yo moko na lobango ana miss de miss faut komi yeba faut komi linga ko yeba qui tu es. Ozana ba valeur ebele, ozana ba charge ebele na vie. Quand on a ba complexe abatute, batu misu bazana kapwa ko muninga complexe. Azana kapwa boma esprit muninga. Batu misu bazara fragile tango zo ka mutasolo babwa lo ba. Abanga na bi no peso na bimi na libala, batu wa ofinga nga, batu wa ba femme seule, ba lo ba ke mobali wana boy, mobala zo banga. Nzoka tala place memi muninga. Amona ki pe mabete, amona pe ka ko boya ne pe Martin, maître. Mais à tel temps, je ne sais pas que papa bana, à tel temps, combien de personnes à total à pour bana, libala voilà, libala mawa, ova n'onga tilelo, libala goyo ke mobali mawa, ozala n'onga tilelo, libala goyo ke la moisi mawa, papa ozala n'onga tilelo, ova de la bana, kasi ba robomo tiki bana, tala sœur Marie ba bomi a tiki bana, libala yo faut ozala bien na libala.
on trouve kimia, on trouve joie. Si on trouve on trouve na libala ndeni. Ola na ndeni, olese ndeni, ola mbele ndeni. Et on ngo kufaka na silence bongo zo ba maladie à motema, ba cœur, ba estomac. Eh non, non, atayem ta mémoire na poto non. Non, mais kobomate, kobomande tozoboya. Moi si akufi ndeko moko ya France, na ndeko na biso mona France kuna. Oh mobile a boaka qui est na fenêtre, yena mobile ba boaka ma na fenêtre. Bozo ba li solongo la famille de Miss Demise. Na France a kaka. Moi si mona mobile ba boaka ma la fenêtre, ba neko bunda. Boye ba séance ça 2009, to 2013, bablo moi bon. Moi si na mobile bitumba na ndako. Na mboka mobo ya binoka ya ba France kuna soki Grenoble, soki wat. Moi si na mobile bitumba ba boaka mi ba kweli kolo ya voiture. Moi si na mobile moi si akufa mobile abuka na so imakolo soki salaki neni. Bozo tikaka baninga ba kufa ka bozo lobelo côté. Tala muleki na biso peniel. Tango ba bana ba mama banga pona peniel. Ngana tika na ngo ba mama banga te. Ngana zaka na ba analyse na ngana tala na ba façon na ngana tala makam. Ngana zaka wana pona oboma ba tute. Mwana na peniel la mona musika nganda mabete. Peniel la mona iki akokite yango bimaki. Nanda mabete. Soko kokite obimi eloko le kitike zate. Bozala bien nzamba pambola bino, abatela bino, boye bako ko batela ba vie na bino. Nzambe azopesa biso ba grâce to continuer kozana sa mokilo. Mende ko yeba marche na yo. Ndengo zova na libala, ndengo zova na ndako. Rythme ya bu merci pour na 200 étoiles. Bande ko nyoso ba pamboli ngala ba étoile ya jaune. Nzambe ya pambola bino makasi. Que Dieu vous bénisse. Na saluer ka ba présence na bino. Nzamba pambo munyoso akabelinga ba étoile jaune wana. Na ko tala ngo, nzamba pambo la bino. Yaya vie na yo eza na importance, vie no eza valeur. Soki okuzana mobilité, okeno ka lola, so nzamba bi okelola. Passeport ya mariage ezala kate, passeport mo bo simbi boye, lero komi liboso na lola. Oye, opesi ange atali. Madame Gilva, Monsieur Gilva, Bokota, exacte. Kolanda monde réseaux sociaux te, kolanda vitesse ya jeté. Mukileta mwana vitesse wana yo bombande esprit na yo Breaking Bayaka merci pour na 200 étoiles. Tu es à moi. Oui, ma Breaking Bayaka merci pour na 200 étoiles, que Dieu te bénisse. Zamba pa mola munya sa pesi 200 étoiles. Eza pona ba orphelin, pona ba mama veuve auto sunga na Congo. Pona supporter Miss Demise, na posa ba caméra kitoko, ba lumière kitoko, ba micro. Olena gangaka, fona zana micro. Na zana moi micro mon sans fil na oloba boy. Pona opesa ba conseil, na motiver, na zo lamusa ba papa na ba mama na bana. Voilà, na droit pour ça la ba cadeau. Merci beaucoup nzamba pambola bino. Voilà. Pour côté mususu kuna basombela batu na bango ba télé, basombela bango ba téléphone. Ngape naza na droit pour ça nga ba cadeau. Oui, pour tala kande na toki. Eza ba énergie. O ba te be ba boy na bango ko sala menga na yo sala. Parce que je vous aime la famille. Voilà. Ngana a parfaite na ebi nyo sauté. Mais moi mon kia sagesse nzamba pesanga na ko yokela batu. Pour nga za fio na yoka ba conseil, ya ba master, ya ba connaissance na yokaka. Na mutu mo ben nzamba sa pe grâce na yebi pe mo ba kamususu ya ona yela abino. Donc battez la vie na yo. Libala izaka fin du monde mais libala ya kitoko. Pe na lingi ba comportement wana te Caroline, merci beaucoup Caroline Ngalula, que Dieu te bénisse pour la 75 étoiles. Que Dieu te bénisse Caroline Ngalula. Na lingi ba comportement pété Tobi que libala eza fin du monde te, libala eza finalité à vite. Mais libala eza kitoko so nzamba pamolo na libala, il faut to bala. Po biso ba oyo tozaka na libala. Libala biso eza parfait te, mais libala eza na mwa ba mangai nango, mais to yeba ko bongisa. Mais to loba te ke soke komi na suka vanda ka wana te. Soke komi na suka toko solo la. Soki to so le simbite eloko le kitika ezate. Quand quelqu'un laisse, l'autre prend. Quand quelqu'un laisse, l'autre prend. C'est comme ça. Kokanga mobali pona yo mote, kokanga mwasi pona yo mote. Tom su mobali wana asalama pona yote, asalama pona breaking. Tika yake ne pas mwasi wana kuna. Tom su pas mwasi na kuna ko changer. Mais tant yozo bakaka na le bien, na le mal, na ko beta, na vanda kaka. Ozo salama ba ko boma yo. Po bolingo na ye ya sur ya motema na ye. Tom su za mutu musuli banda. Papa yo pe zwa ka bun, zwa je.
soki na ndako esimbi te tina suka boluki mikolo boluki basage boluki bapare bolingi mpe kobalana tolingi mpe kobalana te libala ifo tobalana faut sécuriser mabala na biso tosali baprédo toza babantu mobali mutu ayaka kobala mwasi ayaka kobala mobali te mobali mutu ayaka kobala mwasi mobali ayapesi basaki ya loso banini ndenge esengaka ntango eza wana eza déjà protégé elikolo nango bozobomba libala na bino na makila na Yesu bozotya nzambe na centre ya libala na biso ke mabe eya na butu ya na moi nzambe aza nazoveye mpo nzambe mpo aya koveye na libala na yo il faut aya kokuta peke osilisi badroit ya baparent ozorespecte baparent te mbadi omoni baparent seme ki nanga Marlène tuyindi alobi baseme ki te baparent te mbadi oyoka kaka ayebi masola baparent su babeta bango kosi kibota donc batu baza bizarre moko na yebisi bino donc batu baza bizarre batu baoyeba te tokimela wapi tokimela kapa nzambe mutu azaka mutu mais eza na baparent ya bien eza na bamarraine na bien neti nga na marraine ya bien yaka kozwa biso na mobali nanga tokoma baparent libala na bino bovanda bien na nda mabete bovanda bien baparent bazali ya bien tala na vie il y a le mal et le bien eza na bato ya malamu ti lelo bazali bato ya mabepe ti lelo bazali il faut pas te confondre il faut pas te bebisa ba femme forte basi ya mayele bazali na basi oyo ba renversaka bazali mibala malamu bazali basi ya malamu mibala mabe bazali to confondre makambo te bato ya malamu bazali ka tisiko protocole bate to bima na mabala na biso to bima na mabala na biso ka boy bon libala on babaki ozaka na ba rose libala on babaki nyoso ezaka bien ezape na mo mabe nango mais to bima na onka peka boyete donc yo moko za maître ya vie na yo ngana pesa bino ka ba conseil yo moko pona place weza bien ozu oya mabe obwa ki tu n'es pas obligé ya kozwa nyonso ngana oloba polibala en tout cas moyen ba pesa la mutu formation ya libala ezate o mutu akoloba ezaka ka to oloba ka la clé yo moko opona po yo mto va na kati ya libala yo mto osibir o comprendre yo mto osibir mais kolinga moteme kufate kolingo kufate papa mama kolingo kufate biso to ngai na kotika jamais sabine bo bima na mabala boka bwana na mabala te non pesa conseil po nga moko na mona rapé nga mobile na pa mona rapé ye mais nanu to bimi na mabala te bo point na baninga bo bima non tala ndenge zo simba mela yo eloko ndele ki tika ezate kolandaka congolais te kokota na complexe baninga te lukaka to bala naka ba parents ba lia mbongo tant ba parents ba lembongo na mabe na malamu omona pena parents ko benga obengi pe papa obengi pe mama mwasi tant ba tiaka biso wana ezaka bongo merci beaucoup na bato ba bi ozwanga ba parents marraine na parrain boya toko parrainer libala na bino toko parrainer ngo kitoko banozo conseil kitoko likolo nango prière mwasi à prière femme de feu femme de prière likolo nango il est important les prières. Quand la teke miss non ba ko ici 50 ans de la mobile na ekele ko zwa ba parents 50 ans te akoye biso ata passe ata minyoko zalaka wana libala te tali yo zwa pareil jeune o azotambola na Android oye ba makambo ndenge ezotambola akoye ba ndenga ko conseiller mobile na yo po mobile no pas jeune biso na biso ba jeune to ba ko se conseiller ne to ba ko pesa na ba conseil oui po to za ba jeune to ndenge makambo etambola on comprend. Donc toye bela quoi la famille toye bela toza la vraiment mikolo toye ba makam tolingi po esala bien toye ba makam tolingi nazo boya pelo komoko bande comme su ya basi o bazoye la bino ba kombe oui preken ba yaka 2 mois bibi chez moi ba 2 mois Z plus à Colton je salue ta présence nazo boya pe ba comportement ba te be ba osala direct ba te belé ba pia bino ba conseil oh yango au moins tala je vais pas trop parler hein. Mais batu oyo bo sepeli na actualité oyo batu oyo bazoya koloba ke bo moni bino batu bovana na mabala bino batu bozovana na mabala passe pona nini po yo za déjà séparé donc lisolo oyo esali batu misu plaisir po baloba na batu ke moni bino batu bovana na mabala bo souffrir batu nyonso ba souffrir na suka te botika libala ya goût
libala eza bien soko kuta na muta bien eza mabe soko kuta na muta eza mabe to lobango de na koma kutu kase pona lobango libala yaki toko soko kuta na muta bien so mutu po kuta na muta bien te zwata na yo oluka mutu na ya bien sala nduro za pena na shwa moko bien senga pena assistance nzambe apesa po yo mutu fo linga après oyebisi nzambe ke Seigneur na lingi mobali yo est-ce que yo otalela kanga na miso mobali yo otalela nga na miso mwasi nzambe olobake oui posa na yo eza ye kende na pesi oye po wana ta mabe ata malamu bokoyeba obongisa po nzambe aza na kati mabala mingi to sali nzambe aza na kati te yango moni bulu yeke ekoti ebimi ezongi mabala musu kimi ezate mabala mususu basalaki mutu wana pona yo te mabala mususu mobali ana zaki kaka lokola ayaka lokola pont mwasi musu aza kaka pont pona mobali wana nzambe pa kosa biloko abongo po nzambe alingela biso mabete nzambe alingela biso souffrance te nzambe akosala ke yo pe mobali mo yo botisi fili moko okei mais biso siko soko botisi nga oyokelenga ngeli okangami nanga mobosenke mobali wana aza na mwasi na ye yo yeba ipeka za na mwasi na ye olobaki peke na rokenda nga na rotika na nga mobali ozwi zemi soko ozwi zemi tika na mbala ngwa kende atikilo de mwana ekokiti déjà tu Marlène Tuyinda ma belle sœur merci pour na 50 étoiles ekokiti bino bokangami na mobala ba diango tozomona ba biloko maître na Congo kuna acha déjà mutonga mbanzi amoni mbanzi akotisa mutu mbanzi na mutu maître acha de mutu mbanzi aboma na Congo batu pe o bozuzu ba image nanga boche bo expliquer batu bien na lobite ke fi wana zaki chroniqueuse ndeko na biso mwasi soki grosse moulure na lobite ke mobali na o ya poto nde maître aboma ye j'ai pas dit ça non bo bebisa information te na lobi ke ndeko sœur wana chroniqueuse grosse moulure alimbisanga soka bala déjà nazo senga toujours ba respect ba pardon so na otanga kombo na ye po aza moto aleka de na média donc ayeba ina bato il faut ko pesa exemple po ayeba na déjà mobali oyo abota abengisa na poto papa wana eza yete papa akufa ana poto eza yete na lobaki bongo te bo changer makambo te bino congolais so ba bino 1 + 1 = 2 yo bité misa lobaki 1 + 1 = 3 non je pas dit ça. Je dis, na Congo, grosse moulire, azalaki copine, ya maître wana bomi moun, azalaka copine na ye. Et le la maître azalaki moutaba zoua, le la maître ya kwa buka, kwa isaka ba loi. Grosse moulire wana azalaka na copain na ye moko boy, maître menasa garçon wana achaye mbandi na mutu. Mutu wana akufa, donc asi aboma. Siko ya wana tunaki, sœur nanga, Marie, ayeba kiteke mutu wana asi aboma. Nzoka mobile ana za ba stratégie mnenga lingara basi. Voilà. Oza malamu nzamba pambola biso nyonso, nzambe abatela biso, bozala vraiment malamu la famille. Toyoka ba conseil Miss et oza bien. Soki nano ema page te, aimez page na biso gentiment. S'abonner na Miss TV, toza la chaîne YouTube, Miss TV et puis toza pe na TikTok na biso ya Miss 1. Toza pe na Instagram Miss. Kene zala partout pour les na sala ba direct au raté et le côté. To sungara ba orphelin, ba veuve, ba orpheline na Congo to sungara bango. To sungara pe ba maman veuve. Le 27 avril to ko ça 2 ans, page na biso ko ça 2 ans. Na boti ba na ma passe. Ngana yo to boti ba ma passe. Page ko ça 2 ans, chaîne YouTube ko ça 2 ans. Le 27 avril to ça la fête ezala direct. O alinga ya pour la fête au salinga sil mais nga na sa fête na sala direct au mona gâteau na za na moi ba cadeau na opesa bande ko na biso ba sabona o bazaka wana conseil to zala wana numéro na biso téléphone eza ouverte pour na kobenga oyebisa miss conseil nini ya miss olingaka olingela ranga ndenge nini oyebi miss ndenge nini donc to sala kwa moi fête moko boto ko kisi bana 2 ans ça s'est fait 2 ans ça s'est fait. Oyo kapé ba témoignage nanga pourquoi na ya awa pona nini e memelinga nini e sa nanga nini pona nini na osalango et na lobaki mutu oaza na posa na dédié na saluer sa présence d'être loba je salue la présence de Jiva Simba le cœur de Miss Agostino la Duciné autrement dit baby je salue la présence de Tania la Rose Breken Bayakamote Matedi voka garçon référence Oani Grâce je salue la présence de
Boza ebele. Non, mon abinoté, mais boza de Nancy Moukokote. Je salue la présence de Ya Fernando Moukoko. Voilà. De Kadi Simba. Donc, mon solina lo babelo kwa na nyonso. Pour ba dédicace aux allées somme. Combien nga kombo na mais lelote. Zelati ba le 25. Donc, yep sabino o combien nga kombo. Ulinginde na dédié yo na mobali na yo. Eliko na ngo fona yeba za abonné na nga ya partout. Soko za abonné te. Aïe. Natacha Kalemba, je salue ta présence. Voilà. En tout cas, lelo, nzamba pambola batunyo so ba pambolinga. Bo pambolinga na 1174 étoiles. Ba étoile jaune wana. Tapoter, ba étoile jaune. Bo coach la Miss de Miss Mbong. Toi on a fête le 27 février. 2 ans ya page na YouTube. Na mois d'août, mutunyo so za na Congo na mois d'août. Tozana événement ya makasi na mois d'août. Ba kota ba le 23. Soro lingo kende Congo, kozonga le 23 T. Merci Marlène Touyindi, belle sœur de moi-même, bellissima, belle sœur de moi-même, merci pour les 100 étoiles, que Dieu te bénisse. Chloé Loane Warren, je salue aussi ta présence. Na Congo, tozo ke na mois d'août, pourquoi tu sunga ba orphelin? Tu sala ba don, ya ba orphelin, na ba veuve, ba maman veuve. Naza na posa ya ba parrain, na ba marraine, ya soirée wana. Et que ça appelle jour ya anniversaire nanga Miss de Miss, la vôtre. Ou bien mo bolo baka la nôtre Miss de Miss, voilà. Anniversaire nanga eza kalate na mois d'août. Donc ozana ba projet ebele, tolobi mutunyo so ozana Congo, lata kitoko, papa un bon tonton yaka. Mais avant ya fête oteka ba billet, ba ticket. Ba billet et côté kama. Pour Miss de Miss a olambe la bino. Bozana ba surprise ebele, concert e beta. Concert e beta. Oui, ba musique e beta. Donc ozala na soirée moko ya kitoko, soirée de gala, soirée moko anniversaire. Donc makamweze ebele na obengisa bato ebele. Et ceux qui ont participé, ba ticket, ba billet za ya koteka. Na koya nango kala mingi te, ba billet za à vendre. Atoza na Lubumbashi, contactez Miss numéro Zagawana, bato Congo, bato Poto, il y a de partout. Boye tout le monde na ensemble, il y a face à face. Et Zakito Makas. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Wazaki wana, bo partager direct, bo zakawana, toka bola ba triste réalité. Na oye la binoli solo moko, ya triste réalité, tonton moko a benginga, pona makamuka basi tozo sala bango. Donc voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Na lingi bino mingi, bo zala bien, ba soirée malamu, toza lobby na direct, lobby to sala direct moko kitoko. Bibi chez Moba na obenga yo, ma belle sœur. Il y a sûr. Hey, Bibi chez Lukaou. Ma belle-sœur a sûr. Voilà. Bibi chez Lukaou. Et je salue aussi la présence de Bénite la tendresse. Voilà. Bénite la tendresse. Bazaka wana na ba Esperato Mayabu. Bazaka wana ba Ruth Mayabu. Bazaka wana na ba Breken Bayaka. Donc bazara moi belé bazara ba Francine Kamikaze bazara wana na ba Moupechou Siloulou. Donc bazara moi belé hein ba bon tonton bazake belé mais le lot donc okotanga bino nyo sauté to kutani na prochain numéro lobi to wana direct moko ya kitoko ya koseka na pokwa bozela na direct mona pokwa lobi za ba 23h ba 22h direct ezala ba 23h minuit direct ezala et puis non il y a semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Breken Bayaka. Bisous à toi. Pesela Mbote na te divo ka garçon référence. Firna yoka coucou. Eh, Teresa Abibongonga Izela. Teresa Neta. Je salue la présence de Teresa Neta. Je salue la présence de Teresa Neta. Je salue ta présence. Ma belle-sœur a Sursir. Nina Glams. Belle-sœur n'a Sursir. Nisha Nzongo, la lumière, il y a papa Dédé, je salue ta présence. Peuple toujours. Géraldine, peuple toujours. Moté ma PM. Côté wana Nathalie Lisusu Nevimbala. Namoni Lisusu et Yambo Elkin. Namoni Lisusu belle-sœur Nine. Boum, 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 boum. Ma belle-sœur tout Yanjili. Je salue votre présence. Voilà. Ma belle-sœur n'a tout ya sûr. Ma beau-frère n'a pas semé qui a sûr. Bon, na salué présence à tout quoi. Jérémy Wenda, Maman Grâce, ouais, belé. Bon, c'est encore fait dans bois que bois bino nyos. Comment là, il est là, libanga. Yoka ba cœur belé. Yoka ba cœur libanga. Bino. Allez, bisous, bye.